Timbote bandeko batali avec Kilungu Shembo TV na pesi mbote na babone na nga nyonso. Na bo bazaka babone na nga te no ba miyo bona kepa na nga ba mbote yo love. Bandeko lisolo atako nazo beta topesa nga pasi lisolo ya mwana bomona ka kufaki na Kinshasa moninga mwana 12 ans abomi moninga na ye. Ajiwana bandeko mwana 12 ans qui le boma mutu moninga na ye na école biso na banze leki na ba réseaux sociaux nyonso soko za na mawati soko la ba bando ba stream omona bana eza te mukolo mwana na ayebi pe ko calculer ke motema ezaka place oyo azwi eloko wana soki pension soki ni aki kotuba moninga tina ndenge moninga kati motema ba mama ozaki na mwana na ndako bien ane nyonso mwa nyonso kaka rentrée scolaire oyo kobomisa mwana wana matanga ka école moko soki batumbolaka ye donc mwana na acte asalaki ya kokende koboma moninga na ye ezaki déjà préparé à préparer ki mwana 12 ans ndenge ta musu batumbolaka ye soki mundele madeso soki nini mpo bana ngazala kokama meti na kotia foto ne liboso wana opakufi na kotia liboso na ye wana o pe o abomi mutu pe foto ne liboso mpo epesi pasi bafamille wana eza famille ya moweli eza famille ya mwana abomaki il faut bolandela mwana na bapiscolaire il faut balandela mwana wana nini te tindaki mwana azwa ide ya okende koboma biloko mosusu eza normal te baya mwasi biloko eza normal te eza démoniaque biloko komoneka aza mwana abomi mutu nzoka nde mokolo bomi bafanda wana ndoki monene afanda wana mpo age ya ndenge na ba age ba 12 ans 8 ans 9 ans ezaka age ata bana babumbi bakoki kozokisana ndenge nini mwana na mutu na ye to mitia na biso baparent ndenge nini mwana wana batala movi na ye mpe na vi na asala nini asalaka nini na ndako na bandeko na ye mpo 12 ans sakoli ndenge mwana na okozwaka na ide to balalelaki yango eza programme atielaki yango na mutu lobi ya lelo ekoyinda lobi sikoyo bameki ngala kotuba po apaparaki atiaki na eloko bazobenga nini so boyebi yango botiango na kati ya commentaire eloko wana akenda koboma moninga na ye atiaki yango na sacoche azwelaki yango wapi to papa nde azaka docteur akenda kozwela yango wapi mpo azwa projet ke oyo ngai fo naboma moninga na ngai naboma mutu na ekole mpo batumbolaka nga bana ebele batumbolaka bango kuna kutu na Kinshasa kutu na bapoto awa omoi bana biso bato mingi bazokende baekota so batumbolaka bango tribalisme ezangaka partout te soko kuna mwana mboka na mwana mboka omwana mwana koyebi soki boyebi te ye patiente soki moto atumboli yo mpe abeti yo mpe beta ye atumboli yo mpe kobanga te funda mpo ezaka mpe ta mosu na bamaîtresse awa na poto na baprofesseur bazaka na tribalisme moko boye mais soki mwana azoya koyebisa ko mama ere nyonso mo bazotumbola nga nga mama efuna nyekuta makolo na nga ntina ekolo akende kogangela bamaîtresse wana nake etomoka mpo rien fait bebaki mama na azaka matata mwana mpe akotika lokola kizengi te na ekoso batumboli ye akoreagi mais koreagi te akokende koboma mutu akoreagi mpo balingani babanga babi azaka matata abetanaka eza ndenge wana baparent to batela bana na biso surtout na losambo tala mwana wana abimi tongo ake classe rentrée scolaire obika rentrée scolaire ezaka elengi moko boye atata mosusu bamama tobanda kotangaka tobanda kolinga rentrée scolaire uniforme asika sapato asika sakoshi na nga bakaye na nga asika mama mpe aza na esengo akolatisa mwana nakotia bana biloko ya classe mwana akende classe oka babengo na telefone ke babomi mwana na yo epa moninga ya classe ayaya bomitia na place baparent na bokoka na ndenge nini kana depuis bomwana babomelaka ye mwana te kala lelo akomokoye na 12 ans bakebomele mwana mpe mutu nini abomi mwana assassin ya mwana nini mwana moko age moko na ye mwana moke ya 12 ans en tout cas famille oyo ya mwana na nakobenge assassin il faut bolandela botika boye te
bokende kotalisa bokende mabondeli botalisa na baprofete oyo ya solo na molili botalisa bokoyeba nini mwana na azali eloko nini eprovokaki asala boto basambelela ye ntango bakodécouvrir yango bakotia mwana na batia mwana na bapriere balongole mipepe wana ebandi moko wana abomi ekoya kokoma mpe abomi mpe mosusu soki botiki yango ndenge wana sikoyo nayebi te na ndenge mwana aza na 12 ans na lwa na biso ya Congo bakosuka na mwana na ndenge ni ndenge ya bomi lwa na biso ekozala bakotinda bato bapsychologue batala motu na ye après wana bakosala nini bakotie na prison po 12 ans déjà po aza mpe majeur te 18 ans bakosala ndeni mpona mwana wana tanke mwana age wana aza deja na ida akoboma mpe abomi aza teke na ida na atiaki na motu mpe abomi atangisi makila ya moninga atangisi teke nakotiele poison nakotiele poison to nakozokisa ye me nakozwa mpenza libende acubi ya ningisi yango ntina motima tina ndenge moninga akati motima ye afandikini wana aza mwana te en tout cas baparana bonéglige te boluka baprofete solo baprofete solo baza na Congo wana baprofete solo baza na mboka wana ya Congo boluka bayeba origine nini etindaki mwana na sala boye nini eza na kati ya mwana wana po ntango bakodécouvrir yango baya mwasi bakozwa mwana na batie na chambre haute basambelela ye balongola mipepe eza na kati na ye po te soki akoli ndenge wana mwana na vi na ye akoboma ebele mpe na mayele mpe bokoyeba te mpe soki abali akoboma ntina mwasi ntina bana kobotaka abanda kobomaka kokota na je wana ya baassassin oyo bato bana kosala baalèvement abandi koboma boma so batiki mwana wana première signe yango balakisi qu'est-ce que mwana wana baparent wana botika te bozwa mwana bino bopesi motema mosusu pasi ya libota mosusu mabota mosusu bazalaka mabe balingaka kosala revanche soki mpe akenda koboma na libota mabe bakosala revanche bape kobomeli na mbeli te na eloko te ndenge ya bomeli babomeli ye mpe na ndenge mosusu akindoki bino mpe bobungisi bango mpe babungisi. C'est pourquoi yo famille wana ya mwana wana sasa abomaki bolandela basala nzambe ba vrai prophète ba monaka batakomona bazali na Congo wana ya lukuta to ba monaka bakokota mabondeli nzambe akolakisa bango base ya mwana wana assassin si masu balakisi bango base ya mwana wana bakosambelele balongola mipepe ya mwana wana eza na kati na ye akoboma po soki totiki botiki mwana na ndenge wana akoboma ebele mpe na mayele akoboma mpe ndekone mpe na kati ya ndako ni leki kanda nini ezalaka ndenge wana akoboma mpe ndekone leku bie kuzi na mayele akoki mpe kokola na vi na ye akoki mpe koboma na basi na bakopini bakobomaka nde bakosala ka ye mabe akoki mpe kobomaka peuple congolais mobimba botika te epesi pasi disas bana ndenge wana aza bana kotikela te fo bokenda kote ya spiritualité batala eloko nini etungisaki eloko nini etindaki ye ifaki ata akende kobunda na mwana bato alingaki ata kozokisa tubi ata na likolo ata na loboko tanke mwana na mpe ntango asalaki makile ebimaki ye mingi ntango bakendaki na hôpital moye batie makile eza te baparane baboyaki mpo baza batémoin de Jéhovah bino mo boyebi ke église ya témoin de Jéhovah ata bango bazalaka ata moto asili makila bazongisaka makila te ye wana eza loi ya église na bango il faut to respecter mpo oyeba mosala malamu mutu malamu oyo mpenza asaleli loi ya église na bango l'église ezalaka na loi nango bamosusu baliaka ngulu te bamosusu bazongisa bango makila te bango église na bango témoin de Jéhovah bazongisa makila te ekoza mpe balinga kozongisa mwana makila to te alinga kaka kufa bapakale baboyaki eza so moko bapasi mpo biso toza baparent il faut nayoka pasi naobeta lisolo na pasi na motema nazonyuma mpo toza na bana
tant tozobota bana toyebaka nini bazoya na mokili tomipesa na nzambe taleti mopepa ndenge c'est pas normal. Et un peu moko asali te mopepa moko mabe à 12 ans tu es déjà assassin. À 12 ans c'est déjà koboma tango akanda kokola to bato quartier bayebi ye babi lisolo nde banobenge 12 ans abomaka akobana ko donc akobana ka koboma abana toujours ko éliminer tango kokola okoma libre abomi koto ya kimi vie na ye mobetikani ndenge wana. En tout cas ba parents mwana wana tokopesa bino pasi te toko nakoka eza pasi para basase ke tokangela bango kanda po bango batindi mwana te mais bozwa musala bo perdre mwana te bokele côté spiritualité na basala nzambo bamonaka bakende komona baye origine mwana wana basambelele azonga bien azonga normal comme tous les enfants. Assassin à 12 ans c'est pas possible. Et c'est le quoi banga mwana natamu atika na mutu na ndako ata mukolo ko banga ko bake mwana okoboba tant que mwana asa zo déjà ko azo ningi c'est par exemple ayibina place motema ezaka pona ke boma moninga na ye akoko boba pe mama na ndako ata bapana ata bandeko na ye akoko sa quartier mobimba. En tout cas botalango bakazamboka oyo eza lisolo kotika te oyo eza lisolo moko ya kolandela famille wana bomema mwana wana bayeba nini basambelela ye mpenza natiki wana epo epesaka mposa kolela epesaka famille wana mpasi babungisi mwana bokotokoto bomi abone na arrête kilomichel epi masolo eza o masolo eza oyo eza lisolo ya bapara nyonso mpenza fo te bandenge kokolisa bana na biso te bandenge kosurveille bana na biso tala mwana na 12 na ndenge abimaki na biloko na sakoche abombi atie na sakoche alobi ke ngai lelo nakosala makambo ake mpe kosala bye.